Kumba Nzambe tata mwana pe molimo mosantu batata ba mama bandeko bakimbangiste balandi yanga wa bino Guy Laurent Lobela autre madi analyste spirituel tokutani na bino lisusu une fois de plus dans la émission to sala la kabino les analyses spirituelles ndenge to lobaka yango les analyses spirituelles to sala yango na sentiment to sala yango na plaisanterie to sala yango po yo sepelate les analyses spirituelles to sala yango po te zamba sepela Nzambe soki asepeli oyo Nzambe abongiselaki yo na ngai tokozwa yango kasi soki Nzambe asepeli te batata ba mama oyo Nzambe abongiselaki biso moyen tozwa yango ekozala te yango to mipesa corps et âme kosalela bino ba édition les analyses spirituelles. Les analyses spirituelles to sala yango na ba volet misato ndenge to lobaka yango to te na compte ya ba message ya ba papa to te na compte ya ba nzembo na biso to te na pe compte ya mikanda ya lingomba makambo misato wana muto permettre ka biso to sala ba émission les analyses spirituelles parce que toyebi yango ete na kati na ba nzembo na biso mabomba mingi ezali na kati ya maloba ya papa mabomba mingi pe ezali na kati ya mikanda ya lingomba mabomba mingi pe ezali na kati ya makambo misato ena yango bomoni batata ba mama biso to mikotisa makasi na koyeba banzembo na biso message oyo elobi nini papa soki alobi papa posa na ye ezali nini mikanda ya lingomba soki ebimi et tolokaka kosala effort tosalaka effort pona koluka koyeba ba décision nini oyo lingomba ezwi pona bonne marche ya lingomba et soki toyebi makambo wana yango eko permettre biso toyeba kobatela lingomba et yango pe ko permettre biso tosala makambo oyo ekosepelisa Nzambe na tango ena Nzambe akopesa biso oyo ye abongiselaki biso. J'espère que biso na bino batata ba maman tozali koyoka tozali komona mai mazali koleka na mboka ya Yerusalemi natina ya ba vidéo oyo tozali komona mais biso toko s'intéresser beaucoup plus na ba vidéo te parce que ezali déjà événement oyo emonani ezali déjà événement oyo esalemi mutu nyonso amoni yango mais problème na biso ezali nini na émission tolingi kosala lelo ezali par rapport ya ba question oyo bazali ko se poser est-ce que ezali montage est-ce que ezali montage te est-ce que makambo esalemi na nkamba ya koloba ete batomboki batu basiliki oui ezali événement réel alors eloko nini ezali koloba manase na se batu bazali kolinga bakomisa yango lokola ezali montage batu bazali kolinga bakomisa yango lokola ezali likambo moko boye tango mosusu te oyo esalemi na nkamba ezali manifestation ya ba jeune oyo basepeli te na likambo oyo elekaki est-ce que ezali ya solo ou bien ezali ya solo te oui ezali ya solo likambo elekaki ezali ya solo esalemi ndenge wana na ndenge nini place wana nde sikoyo batu bazali komituna mais tolingaki kozongisa bino na makambo oyo papa Simoki Mbango tango nyonso azali koloba mikolo mileki papa Simoki Mbango alobaka na kati ya nkamba alobi mokili ezali lisusu ndenge ezalaka liboso te le monde évolue la technologie actuelle alors biso bakimbangisa il faut tosala très attention na biso ezali nini ezali par rapport ya bizaleli na biso ya esaleli na biso ya makambo par rapport ya comportement na biso abetaki sete mingi na baye bazali na mboka ya nkamba
parce que nkamba ezali mboka ya bule et biso ba etofandi na nkamba bizaleli na biso makambo na biso il faut ezala digne. Pourquoi? Parce que nkamba ezali lokola miroir ya mokili, nkamba ezali lokola lumière ya mokili. Alors asalaki référence na makambo wana parce que amonaki ete technologie ezali évoluer, technologie ezali avancer et lelo soki olobi likambo lelo secret ezali lisusu te, soki mpe osali likambo lelo secret ezali lisusu te. Alors moindre pépin likambo oyo osali liloba oyo olobi makambo oyo olobi ekoki kopanzana mokili mobimba na miniti ya moke. Ezali maloba ya Papa Simon Kimbangu Kiangani. Yango asengaki na biso alobi tosala attention na bizaleli na biso parce que soki tosali attention te makambo oyo biso tokoloba soki ezali ya mabe ekopanzana na mokili mobimba. Makambo oyo biso tokosala soki ezali ya mabe ekopanzana na mokili mobimba. Raison pour laquelle tozali komona lelo makambo mususu ekomi na ba réseaux sociaux ezali makambo oyo biso bakimbangisi tozala na wote. Mais neti tozali ba inconscient, neti kati na biso mingi tozali ba inconscient. Makambo oyo Papa Simon Kimbangu Kiangani ayebisaka biso totenaka yango wa considération te. Yango tozali komona chaque fois ba retomber ya ba makambo oyo tozali komona. Mais toyeba yango ete ndenge tozoloba lere nyonso tokobandaka koyaka koloba makambo ya bato te. Ye asali boye biso il faut toyaka pe toyebisaka bino makambo oyo biso tozali kosala mpona kolakisa bino ke lingomba esika ezali kokende ezali na bakalkile oyo biso na bino tozosala te. Nzambe azali na plan na ye, Nzambe azali na batu na ye, Nzambe azali na makambo na ye, Nzambe azali na ndenge azosalela makambo na ye. Mikolo tosalaka ba émission mikolo elekaka tolobaka ete ndenge tozokende boye il faut toyeba yango soki ozali na responsabilité. Par exemple batiaki yo directeur ya cabinet, batiaki yo président du collège, batiaki yo chargé ya discipline. Soki ozali kosala musala malamu na solo na ndenge ya bonzambe yebake oza mwana ya Papa Simon Kimbangu Kiangani. Mais soki ozali na responsabilité moko na lingomba et que yo ozali kosala musala malamu te, ozali pe kotosa mokonzi abule te, ozali pe kosala makambo na ndenge na yo, yeba yango ete avant bapesa yo balongola yo Papa Simon Kimbangu azali déjà na doublion ou bien duplicatant ya fonction oyo ozali na yango. C'est-à-dire ce que ozali kosala par exemple d'être ozali mokonzi ya discipline, so ozosala malamu te Papa Simon Kimbangu azali déjà na doublion na yo, azali déjà na mutu mususu oyo asalaka na musala oyo osala wana, azali déjà na mutu mususu oyo asalaka yango na ndenge ya système. Donc soki ozali kosala malamu ako récupérer yo akotisi na système na ye. Soki ozosala malamu te ako créer doublion na yo, duplicata na yo, c'est-à-dire mutu mususu na fonction kaka oyo ozali na yango ako créer mutu mususu. Et mutu wana pe akobanda kosala misala oyo ozosala yo otikala lokola ebobolo, otikala lokola mwa copie moko boye ezangati na original ya fonction oyo ozana ngo wana. Papa Simon Kimbangu a gardé mutu moko asalaka déjà musala wana na ndenge ya pembeni. Donc tozolinga toloba nini, tozolinga toloba ke mutu nyonso oyo azali na responsabilité na lingomba ozali na droit ya ko respecter ba texte ya lingomba, ozali pe na droit ya ko respecter hiérarchie ya lingomba par rapport ya ndenge mikanda ezali kosala nini, mikanda ezali kosenga. Ezali na makambo ebele oyo biso tozali ko détecter. Tout n'est pas bon à dire, mais nous sommes en train de travailler. Tous allons travailler de façon que baenyon so bazali na posa ya ko nuire lingomba. Mutuna muntu akubanda kobima kaka na polele mbala moko na moko jusqu'à ce que lingomba ekozala libéré. Omoni jusqu'à ce que lingomba ekozala libéré parce que
na système oyo biso to détectaki ezali nini ezali ke ba responsable belé ya ba mouvement association pe service batiaki bango epa ya bato moko boye parce que bazali na ba compte ya rendre epa ya bato wana ba responsable belé ya ba mouvement association pe service okomona responsabilité moko boye oyo biso toyebi ke responsabilité oyo pona kopesa yango epa ya mutu il faut mutu wana azala vraiment na doctrine na biso azala na maîtrise ya doctrine il faut mutu wana azala na connaissance ya matière ya Papa Simon Kimbangu parce que responsabilité nyonso na kati ya lingomba tozali lokola ba professeur déjà tango ozali par exemple lokola mokonzi ya Ijiki ozali professeur ozali encadré. Mais cette fois-ci, tu as détecté yango été. Na ba responsabilité ebele ya lingomba. Ba mouvement, association pe service. Na ba paroisse na biso. Na ba pays na biso. Na bisika oyo biso tozali. Na bisika oyo lingomba ezali. Tu as omona yango été batu ebele oyo ba tiamaki na ba bitu ya ba fonction wana. Ba tiamaki pour l'intérêt ya lingomba te. Ba tiamaki par rapport ya système. C'est-à-dire ensemble ya batu moko boye. Batie wana balobi yo zala wana po opesa kabiso compte rendu yo zala wana po opesa ka rapport epai na biso yo zala wana po opesa kabiso mosolo oyo bozali kosala wana tozali na liste ya bato ebele toyebi ke oyo azali camarade ya oyo azali ndeko ya oyo bayebanaki na nzela boye oyo bayebani boye oyo basali boye c'est-à-dire na ba fonction na ba poste oyo tozali na mona lingomba oyo biso toyebi ete soki ozali kokende na Ijiki batata ba mama ozali kokende po okende koyoka mateya oyo kobongola kondima na yo ozali kokende po okende koyoka makambo oyo ko transformer yo pe makambo oyo eko préparer yo na vision oyo lingomba ezali na yango na avenir mais lelo ezali lisusu ndenge wana te lelo ezali ozokende Ijiki ozomona yo moko muntu azali na liboso ya Ijiki aza incompétent par rapport ya connaissance ya makambo ya lingomba mais yo moko ofandi olobi mais mutu akomaki kuna ndenge nini akomaki kuna ndenge nini akomaki kuna ndenge nini ça fait partie d'un système où ezali détecté ça fait partie d'un système où ezali détecté na obete ya bino lisolo moko boye très important parce que biso toza obunda bitumba oyo pona sentiment te toza obunda bitumba oyo parce que toyebi ete Papa Simon Kimbangu na 21 atikaki bilaka. Bao babimaki lokola biso tozali na diaspora, tozali na libanda ya mboka, tozali na devoir na biso, tozali na rôle oyo pe biso toko jouer. Alors bao pe bazali na kati, bazali na rôle oyo biso bango pe bako jouer. Mais dans tout ça Papa Simon Kimbangu alobaki lorsque le peuple Congo bako koma na maturité spirituelle. O biso toza koloba ezali maturité spirituelle. Tu peux être Kimbangiste, est-ce que vous avez la maturité spirituelle? Il y a qu'on comprendre vision ya Papa Simon Kimbangu. Il y a qu'on comprendre mission ya Papa Simon Kimbangu. Il y a qu'on comprendre objectif ya likambo oyo ngai na yo tosanganeli oyo tozali kokuta na kati ya lingomba na biso ya Tata Simon Kimbangu. Liboso na tango ya kala pour détecter que mutu aza muluba na kati ya lingomba na biso ezalaki passe. Pour détecter que mutu aza muswahili ezalaki passe. On était tous des Kimbangistes. Mais lelo na kati na lingomba Batouana bakotisa na tribalisme, Batouana bakotisa na ba injustice, Batouana bakotisa na ba bokabwane. Lelo so zali mutu abandundu, il faut oyevre na ndenge moko boye ya kobengisa ka bandeko na bino abandundu bo créer dio na bino moko boye ya ndenge soki ozali muluba bo créer dio na bino moko boye na kati ya lingo. Soki ozali mukongo, ozali muswahili, ozali nini bo créer dio tout ça na lingomba na biso ezalaka te. Ezalaka te. Et comme ils parce que ces gens-là ont installé leur système. Dans le bas, il y a une émission qui est l'église est infiltrée jusqu'au sommet. Infiltration jusqu'au sommet à Lingomba. Tant que l'église est infiltrée jusqu'au sommet à Lingomba. Botala ba émission na biso Zambé apesa ki biso maeli apesa ki biso connaissance apesa ki biso inspiration yango tozali kosala musala oyo tozali kosala yango pété po tozwa base toliaka pe mbongo ya YouTube te toliaka pe mbongo ya Facebook te toliaka pe mbongo ba réseaux sociaux te
Papa Simon Kimbangu ayebi ke musala o toujours sala yango pas pour d'intérêt. Toujours sala yango avec sacrifice. Ya ko gaspiller tango na biso, ya ko gaspiller ba réflexion na biso, ya ko gaspiller ba méga na biso, ya ko gaspiller même ba moyen na biso, ya ko somba ba utile o tozala nango. Ezali eloko mususu te, ezali sacrifice pour na intérêt ya likambo o ya lingomba. Biso to sala base na réseaux sociaux te. Tolobaki mikolo elekaki ete lingomba ezali infiltré au sommet. C'est-à-dire au sommet wana elakisi tokomona yango na mitu ya balingomba na ba mitu ya ba département. Neti la surveillance ba mouvement ebele na kati ya lingomba na biso bato bazana ba sommet na yango ba responsable numéro 1 na yango. Ce sont des gens oyo ba uti na système mususu. Bazo travailler pour l'intérêt à lingomba te. Bazo travailler pour l'intérêt à lingomba te. Vous avez pour ça tout la bino makambo mususu pour comprendre ce que bato ebele bazo travailler pour l'intérêt à lingomba te. Vous avez pour ça tout bimise la bino makambo mususu pour comprendre que bato ebele bazo travailler pour la lingomba te. Nani ayebite ke ba pasteur ebele na Kinshasa tango ba kitaka bazwaka ba menace. Ba témoignage boni tozana yango ya ba pasteur ebele ozomona pasteur auti poto akomi na Kinshasa à partir déjà ya Kinshasa wana bo akomi ozo ba menace mutu bo alobi boy papa bo alobi pesa boy papa bo alobi boy bato wana nyonso toyebi bango te toyebi bango bato wana nyonso toyebi bango toyebi ba kombo na bango toyebi bato nini batindaka bango toyebi bato baza na contact na bango. Alors comment bozana posa to tonga lingomba ba papa ba lobi soki to tongi nkamba te passe na biso ekosila te mais au sommet ya lingomba na ba poste moko ya minene vous avez installé les gens pour oyo bazali ko intimider bandimi bazali ko intimider ba pasteur bazali ko désorienter mikanda ya lingomba bazali ko désorienter même volonté ya mokonzabule tata Simon Kimbangu Kiangani bazali pe na bobangi kutu ya tata Simon Kimbangu Kiangani te. Alors qu'est-ce que nous avons fait? Batata ba maman. Ezali travail moko ya komiku misate ke ya koloba ke non. Ezali travail ya komiku misate. Et loko ya liboso oyo biso to mitiaki pona koluka koyeba banani ba infiltré wana bazali banani. Et loko ya liboso. Toyeba ki déjà été lingomba ezali infiltré. Toyeba ki déjà été lingomba ezali infiltré. Imaginez-vous que Mutuloko la papa Apo Salima. Ye moko azali ko s'inventer, azali ko lobake, je suis le cofondateur. Il y a 26 égale 1. Biso ba tuto créer idéologie wana. Biso ba tuto créer idéologie wana. Mais Apo Salima, o azali lokola cofondateur ya nini ya 26 égale 1. Auti 26 atika kibiso na papa Simon Kimbangu Kiangani. Auti 26 aye akoti na koreki akoti wapi a infiltré akoti boy akiko bimela na cabinet ya papa et puis bozali ko kanisa ete zali likambo ya facile un cofondateur ya l'idéologie ya 26 na kati ya cabinet ya papa enseignement nini ya Apo Salima koya nango oyo yo na ngai tokozala toko profiter nango. Enseignement nini oyo Apo Salima koya nango oyo yo na ngai toko profiter nango. Yo mutu ozalaki na papa Simon Kimbangu bandakala. O comprenaki ke likambo yo ba papa ba préparaki papa Simon Kimbangu. O comprenaki yango ke fana za sima mokonzabule. O comprenaki yango pona intérêt te. O comprenaki yango po ba pesa ki yo poste te. O comprenaki yango parce que ozali mwana ya elembo. Mais imaginez-vous que Moutou oyo asi asala trahison ya papa Simon Kimbangu Kiangani. Asi asala trahison ya papa Simon Kimbangu Kiangani. Asi asala trahison ya lingomba. Asi asala trahison ya likambo oyo ya tata Simon Kimbangu. Mais avec le temps, à côté tia que kobima na cabinet. Et lelo, ce que vous allez kotala ba vidéo ya banganga Nzambe et baza omitia na première position. C'est-à-dire Apo Salima avec les autres na première position, tant bazolo babanganga Nzambe, tout ça nano parle des choses. Déjà, église est toujours kende nango koti ke la yango ba Apo Salima. Mais c'est la destruction.
C'est-à-dire, ezali lokola perte ya mémoire, perte ya travail. Tozali lokola na kati ya ébullition. Tozali lokola na kati ya perdiction. C'est-à-dire, na kati ya lingomba na biso tozali na banganga nzambe oyo bazali na maîtrise, maturité spirituelle, maturité de la responsabilité. Oyo bazo koma même esika wana ya papa po bazo kenda kofanda te na première ligne ya ba cadre ya lingomba. Tozali na ba papa elebe, tozali na ba papa ndungi, tozali na ba papa na biso ebele oyo toyebi ya makasi papa na biso azalaki chargé ya évangélisation bikolo elekaki na bosani kombo donc tozali na ba papa ebele oyo bazali avec charisme ya kinganga nzambe oyo bazali vraiment avec donc autorité mais baza ya kozonga sima nzongo kanisi bazongi sima pamba nzambe abombi bato wana nzambe abombi bango parce qu'il y a comprendre qu'il y a un système où ils allaient dévaloriser bana bilembo, il y a un système où ils allaient quoi ça bana bilembo tikana longola ba oyo bazali yangai nazongisa bango mwa sima. C'est-à-dire na ba travail oyo biso tozali ko sala eloko ya liboso to sala ki ezali ne ezali ya koluka koyeba banani bazali ba infiltrer na makambo oyo banani bazali ba kimbangiste ya carton na makambo oyo banani bazali ba vrai kimbangiste oyo papa Diangenda alobaki na makambo oyo pona ozala vrai kimbangiste pona ozala kimbangiste ya carton kozala vrai kimbangiste la kisite que venir chaque fois à l'église avoir des relations avec papa Zako, papa Mbenza, papa Rigene et papa Simon Kimbangianga. Ce n'est pas ça le kimbongisme. Ce n'est pas ça aussi être un vrai kimbongiste. Batwe belé bazali na cabinet. Batwe belé bazali kuna. Bazaba kimbangiste te nanya yebite. Nanya yebite. Bambuta ebele bazana ba relation ya batu ya no kimbangiste. Même ata ebele bakina epa ya papa Zako, epa ya balek bana ya papa Zako, epa ya bana ya papa mingi bakota kuna, ce ne sont pas des kimbangistes. Bondi melangai. Bondi melangai, ce ne sont pas des kimbangistes. Et ça lokola mwana na leki na biso oyo vani. Mais vani so azolo baso ki étudier pour mona que non, il n'est pas kimbangiste de formation. Kimbangiste de carrière. Asa kimbangiste de carrière te. Soko taliye me otuna koma kikuna ndenge nini batu ya lolengo wana bazaka ka bavanite ezaka bavanite bazali ebele na kati ya lingomba omona sima ya papa muto azali kimbangiste te bakotisi akiki ko se retrouver sima ya papa aye kop Osomona ayekop. Donc si ma papa, bah tout le monde va apparaître à wana boy, tu y ba coup tout place ba outité. Tu y ba kate. Mais nous avons le travail, nous sommes le kimbongi, c'est au tiki la ba mo pe tante, to tiki la ba mo pe zelate. Donc nenge to bandaki koloba. Et lo kwa liboso, ils a qui tout d'abord ko détecter batouana, ou bazo faire partir d'un système wana. Et après avoir détecté bango, ya mi balé ezala kinini, ko localiser bango. Base na bango ezali wapi. To yebi. Ce qui bolandi na ba émission les analyses spirituelles. Moi j'ai parlé beaucoup de choses parce que je savais que nous sommes en train de travailler. Et puis façon to bandaki ko lobela, to bandaki ko tia ngoma ina munokote. To bandaki ko tia mai na munokote, to lobela ki makambo ebele. L'église est infiltrée. Tout le monde a qui m'a cambré. Donc après avoir détecté bango, to détecter qui peut localisation à bango et maintenant tout ça ko localiser nini ya ko démanteler système na bango. Tout ça ko localiser nini ya ko démanteler système na bango. C'est-à-dire système wana il faut écouer ya mobimba. Alors, toujours travailler à fonction, il y a ma directive. Oh, papa Simon qui m'a mazali ko pesa biso. Ma directive, oh, papa Simon qui m'a okanga nyazali ko pesa biso. Ezali ka malobanaye.
C'est-à-dire, ce qu'on l'a dit, papa, c'est moi qui au matin, midi, soir, on comprend de ma directive. Donc, nous sommes en train de travailler à fonction, il y a ma directive, et oh, papa, c'est moi qui au Kangani, Azali, Kopé, Sabiso, Tango, Nyonso, Malobanae, Zali, ma directive, Nabiso, Yango, Tozali, Kolanda, Yango. Une fois, papa, c'est moi qui au lobby, to landi, Likambo, oh, papa, c'est moi qui au lobby, to comprendre, Nango, Essence, Bonzambe, et to luki, Nengeni, to ki, ko matérialiser, Yango. Et tant que tu as matérialisé, tu as les capé, na ba réflexion ya koluka koyeba nini o ezali ya contradiction na makambo o papa simo ki mangwa lobi et banani oyo bazali kosala makambo o ezali ya contradiction na makambo oyo papa simo ki mangwa kyangani aza koloba na biso tango nyonso batata ba maman to yeba yango message na biso ezali boye. Nous sommes infiltrés au sommet de l'église, jusqu'au sommet de l'église. Ba responsable et belé à ba paroisse na monde ba tiamaki pona kosala musala ya tata simo ki mbangu na ndenge sengelité mais ba responsable belé na église ba tiamaki pour répondre positivement à leur système et yango zomona to consommer ba retard ya ba 10 ans yango zomona manquement na autorité ya chef spirituel. Yango zomona non respect ya ba directive nyonso o mokozabula za kopesa. Pourquoi? Parce que ba responsable wana baza au travailler à fonction ya système wana. Ba chef de mouvement association pe service mingi ba tiamaki pour répondre na ba besoin ya ba système na bango. Et ba paroisse belé ndenge tozabo et tout suite détecter yango ba paroisse belé ezaka listé comme ma paroisse, mais ça va shida ya batu. Ba shida ya batu na ndenge nini? C'est-à-dire, mutu a créé paroisse na ye, atindi mutu kuna, abiyo zala kuna, marambo tu shengai. Batu a bazali. Yango tolobi, to travailler pour l'intérêt ya lingomba. Biso tozali ko implanter, tozali ko luka, ndenge nini ya ko implanter système ya papa Simon Kimbangu ya sika. Nenge tolobaki bokoyeba mikolo ekoya bokoyeba ba sorte ya ba système wana oyeba sorte ya système wana. Il s'agit de quel système? Et na kati ya système wana tozali na deux branches o ezali très important ezali ko intéresser biso ezali système de fonctionnement na système de contrôle. C'est-à-dire lingomba ezali na ndenge yango etambolaka. Alors il faut to contrôler lingomba par rapport Yandenge lingomba etambolaka. Nous sommes en train de travailler sur base ya système de fonctionnement na point wana. Et puis tous allez sur un système mususu to bengi yango système de contrôle. C'est-à-dire tambalobi lingomba esale makabo il faut to yeba to ko banda ko détecter na paroisse boy lelo tintani esale mi boy na paroisse boy lelo mbongo ekoti boy na sika boy lelo mbongo esali boy. Imaginez-vous que lingomba na biso ndenge ezali wana soki tolobaki ke rapport financier nyonso ebandaka kokoma na nkamba après chaque dimanche et kamba ayeba sikoyo ndenge nini akoki kokanalize batu na batu bayeba utilisation ya ba recette wana ya ba nini ya ba recette financière wana nkambe lingaki ezala ndenge nini nkambe lingaki ezala ndenge nini mais okomona yango ke lingomba na niveau ya sommet etika ba paroisse indépendant et ba paroisse wana pe indépendant baza ko œuvrer de manière indépendante et baza ko œuvrer siko selon ba coopéra ba nani ba terre ya cope oyo ba kotsaki na ba terre ya système oyo ba kotsaki na kati ya lingomba ya koloba ete e nkamba ndenge ezali bo bien église kimbangi sende ezali boy ezali shida na biso il faut to kende neti mbongo ezali kuna batintsani ezali kuna banini ezali kuna tokobikela kuna. Yango omoni même évangélisation est comme faible na kati ya lingomba na biso. Papa Simon Kimbangu soki alobi même message ya muke message wana il faut que des mokili mobimba message wana il faut ezala analyser multiplier construire ezala ko la fondation oyo ko bota lisusu makambo mususu oyo pesa kondima ya bato makasi. Mais lelo ezali ndenge wana te. Nous sommes beaucoup plus basés sur batintani babikateli banini tout ça et puis il y a même des bikateli oyo papa ayebaka yango te
Ou mona kabe ba bengi bino, oh papa sengi boy, ou landeli pe, papa yebine makambo ate. Et tango pe ezo kende directement et pa ya ba pasteur oyo, baza na connexion. Tinda mbongo awa, tinda mbongo awa, tinda mbongo boy, tinda boy, tinda boy. Tout ça, c'est pas bien. Alors, il faut to œuvrer, awa toko pesa bato te que non to ya kotanga ba kombo ya bato, mais to œuvrer kaka pona ko handicaper système. Oyo ezali ko dévaloriser eve salvatrice ya papa Simon Kimbangu. Donc voilà batata ba maman oyo nyonso azali na posa ya ko contribuer na système oyo biso tozali ko sala oyo nyonso azali na posa ya ko contribuer pona ko kwesa système ya mabe oyo eza nango facile information nyonso oyo kokuta na ngona nzela na yo tindela biso et biso tokoya kaka te ko lobela yango tozali pe ko travailler ndenge nini ya ko handicaper yango. Tuzali na bato, tuzali na nini, tuzali na bato, oyo tuzali pe ko travailler na bango, oyo pe ba yebi ke non, il faut to sauver lingomba, bato bazali. Moni bato bazali. Ce qui a un problème, même ezali na kati ya cabinet, parce que cabinet vraiment de sika makambo, ezali ko bebe la mingi. Cabinet vraiment de makambo, sika ezali ko bebe la mingi. Kuna nde bazana bobangi vraiment ya autorité ya mokonzabule te. Parce que ce qui cabinet ezalaki na bobangi ya autorité ya mokonzabule nde batu babandaki kotia lingomba liboko na misapite nde batu bazali ko toucher na nini ya na doctrine na biso te nde batu bazali ko toucher même na autorité ya mokonzabule te mais neti mabe ezali ko utela kuna na kati ya cabinet yango wana ezali ko mona ezali ko fragiliser batu mususu. Moni biso soki ezali esprit oyo nzambe atiaki na kati na biso te nde tosi tolala kala parce que nde tolobelaka esu makambo oyo te mais tellement tomonaki ete nous allons combattre même ceux qui sont là-bas. Nous allons combattre même ceux qui sont là-bas. Yango ozomona pe bato bazali kokweya ezali mpona kokweya kaka te non. Soki ozosala malamu tokobetela yo maboko tokokumisa yo tokolobela malamu na yo de façon que ozali kosala yango pona intérêt ya lingomba. Mais soki ozosala mabe ata ozali na cabinet ata ozali mokonzi biso tokobanga kombo ya cabinet te biso tokoloba nde makambo oyo ozali kosala parce que yango nde ezali kobebisa lingomba. Voilà au moins esika tozali na biso baye tozali na kati ya cabinet na biso baye tozali libanda na biso baye tozali na ba responsabilité ndenge tozoloba awa boye ba responsabilité ebele bato batiamaki par rapport ya système. Voilà biloko wana nyonso ezali makambo oyo tozali ko détecter yango. Bato il faut batia na lingomba selon compétence. Bato il faut batia na lingomba selon bobangi ya nzambe. Bato il faut batia na lingomba selon maîtrise ya doctrine na biso. Bato il faut bapesa mela ba responsabilité selon compétence oyo ya makambo ya tata Simon Kimbangu. Yoko kiozwa skimbangisa carton au PC responsabilité ya ko gérer ijiki na commune Songolo. Okozwa mutu azali kimbangisa carton au PC responsabilité ya ko gérer groupe Songolo na esika Songolo. Okozwa mutu azali kimbangisa ya carton au PC responsabilité au président général ya likambo boy, président général ya association boy. Mais tu sais très bien que il est incompétent na domaine ya likambo tata Simon Kimbangu. Asa est compétent par rapport ya doctrine de la biso. C'est-à-dire azomona ke azali na no bébé spirituel na makambo ya tata Simon Kimbangu. Bango wana tozobenga bango bakimbangisa ya carton. Tango azali na responsabilité aza ko agir lokola kimbangisa te akomi ko agir lokola mutu moko boye aza na shida na ye mutu moko boye aza na kope na ye makambo wana yango ekosila. Papa Simon Kimbangu kiangani apesi biso deja nzela alobi na kimona meso na laiswa bolingini. Bato balobaki no tolingi kimona meso. Te bato babaki tolingi laiswa parce que yango ndezali oyo bino bolakaki. Papa Simon Kimbangu abe oui, laiswa ezali, mais avant laiswa il faut kimona meso. Mutu na mutu ifo ayebana. Mais yo ozalaka na bana ya papa Zako, ozalaka na papa Zako, ozalaka na papa Mbenza, ozalaka na papa Simon Kimbangu, mais ozosala mambo oyo biso bakimbangisa tosalaka te. Exemple nini opesa pa na biso bakimbangisa? Exemple nini opesa pa na biso bakimbangisa? Alors siko biso to banga yo kaka parce que yo ozalaka na boy. Biso to banga yo kaka parce que yo nous sommes des kimbangistes.
Nous sommes des Kimbangiste, mais tant que yokutu, ozakuna okula kite, tant que yokutu ozawana okula kite, babatisa kiyote, mais ozoni nga osala intimidation, pa ya biso batu tozui malongi, biso batu toye koli ba fliti, toye koli koyemba na ba korale, tosali ba veye, ba gene, ba nini, tout ça, ozoni nga ko intimider biso na likambo tata simoki mang. Biso toye bi importance na yango, tozo bundela yango, poto komisa yango, esika ba papa balobaki. Tozo kende awa bwe bilaka ekomi pembeni na selon maloba ya papa Simoki Mbango. Siko bato bakouta mokili mobimba. Meme ba américain bato nyonso toyebi wana boy. Tango bakoya bayo kuta biso. Na défilé to binaka, na finance to sala nanu bakope, na makambu boy, to sala nanu boy, na makambu boy. Non, tango pe ba ote ya bolingi pe ko changer te. Ah bozana posa to tikela bino lingomba, mais non. Cette fois-ci il n'y a pas moyen, nenge papa Simoki Mbango kianganya fini la récréation. Donc, bao batonga kindaku, esili. Bobi kela na bandaku wana, tango na bino ezali susute. Même ozali na sommet, même ofandisa ba relation to kopikola yo soki to yebio. O comprendre te systématiquement parce que toujours travailler selon intelligence. Toujours la te pona koloba ke no te, nous sommes en train de travailler intelligemment. Cette fois-ci, Tonito Babou. Batu bakanisa kanenge na tina loba banda kala. Ndoki asepelaka te na makambo mususu. Non. Ndoki asepelaka te tango biso bana na Nzambe tosalaka eloko te. Yango ye lokola azali na esprit ya kobebisa, abebisaka kaka. Mais soki mwana Nzambe asali likambo. Eke ndoki amoni ke likambo oyo ngape na okiko se servir na ngo ndoki akosepela. Raison pour laquelle ndoki azolata elamba. Ndoki azolata elamba asepelaka. Ndoki aliaka na lutu asepelaka. Ndoki aliaka biloko balambi asepelaka. Ndoki amataka avion, ndoki akumbaka vélo, ndoki c'est-à-dire ba oyo basalaka mabe bazali pe obligé ya ko consommer makambo oyo bana na Nzambe bazoko sala. Bana na Nzambe bazako sala. Donc pour na biso bana na Nzambe tozali ko senga na ba oyo nyonso bazali na bilembo. To se mettre en pratique ya ko sala musala. Sali tango tozali ko sala musala yo sali nga na sali ye sali donc ya ko zala dominer ya ko mona que non to komi minoritaire. Bana na Nzambe ba komi majoritaire. Et à partir de ce moment-là, tu peux contrôler mokili, tu peux contrôler lingomba et pas. Bana Nzambe ba contrôler mokili, ba contrôler lingomba. Tout le monde la ko banga. Papa Simoki Mbango alobaki, ba koli abiso lisusu te. Ba oyo bazali ko banga bitumba oyo tozali na yango, batu oyo babundisaka lingomba. Ozomona ye azana poste, oh non, nazo bundisa lingomba. Ozo bundisa lingomba parce qu'il y a une différence entre ko bundisa lingomba na ko bundela lingomba. Muto ya bundelaka lingomba azali muto ya mibeko. Muto ya bundelaka lingomba azali muto ya misala. Muto ya bundelaka lingomba azali muto ya bolingo. Lokola biso tozali ko bundela lingomba sans intérêt. C'est-à-dire ozo bundela lingomba po batia yo mukonzi te, ozo bundela lingomba po lia mbongo te, mais ozo bundela lingomba sans intérêt parce que yebiki bilaka soki ekokisami biso nyonso tokozala malamu. Mais ba oyo baliaka mbongo ya lingomba bango babundisaka lingomba. Omona ya zotia makelele, ozo finga bwe, ozo bundisa lingomba, ozo yende azo bundisa lingomba parce que musana na yeni. Kolia mbongo lingomba, ko sanctionner bato injustement, kotia bato sima lingomba sa contrôle, kotia bato sima lingomba sa kobuka mibeko, kozwa bana nyoso oyo bazali na bilembo ya tata Simoki Mbango kianga ni kotia bango musika ya gestion ya lingomba po ba permettre système na bango sala nini et vrai ndenge oyo bango babongisi ya. Donc batata ba maman ba numéro na biso ezali wana Africa 21 TV soki botali yango bokomona ba numéro na biso numéro wana échange akate tinda information tinda muntu soki omoni suspect tindela biso likambo wana toko mettre ba appareil na biso à fonction de façon que to luka to yeba likambo wana ezali ndenge nini biso tozate ke tout ça là ba montage pour na koloba ke tout ça li montage to yo kisa mutu boy ezali domaine na biso te biso tozali na posa kaka ya koyeba banani bazali ko contribuer pour na dévalorisation ya lingomba
et banani pe bazali ko zongisa lingomba sima, banani bazali ko détourner bambongo ya lingomba, banani bazali ko lia bambongo ya lingomba, banani bazali ko contribuer na système oyo ezali ko yokisa lingomba soni, batuana nde biso toza na posa na bango. Biloko ya lingomba il faut ezala sous contrôle. Misala ya lingomba il faut ezala sous contrôle. Soki ozali na responsabilité na kati na lingomba oza sous contrôle. Et batuana nyonso, pasteur, diacre, représentant, chef ya mouvement, association, soki omoni e clarté na likambo songolo, tindela biso message. Tindela biso message, komela biso, jouela biso ba preuve tangible, tokotia ba machine na biso a fonction pour na koluka ndenge nini ya ko détecter si réellement mutu wana likambo wana ezali ndenge wana. Une fois to comprendre yango nde tokoluka ndenge nini ya ko démorteler ye. Tokoluka ndenge nini ya kokweisa ye. Kokweisa wana ezali par rapport ya système ya discussion. Ezali ya kokweisa te ya kolobaki note totiela yo mutema mabe poto. Non. Donc poto koma na niveau ya kolobaki yo na ngai lelo. Na esika ozo sala, ozo mériter te, il faut to détecter yango ke makambo na yo ezali ko faire partir na système mususu. Donc voilà na moku se batata ba maman Africa 21 TV. Ba numéro na biso pe ezali 00 27 73 110 48 48 61. Donc 0027 parce que toi en Afrique du Sud 0027 73 110 48 61. Ezako défilé wana. Information nyonso. Ata mutu azana branche ya papa Simon Kimbangu tindela biso information wana. Toza pe na bato bazana ba branche, toza pe na ba relation, toza pe na ba toto travailler na bango bazana sima ya papa Simon Kimbangu, bazana sima ya ba papa ko banga mutu te tindela biso information. Oh non, papa boye azali boye, soki na lobby papa tindela biso information. Tindela biso information zo bangani. Donc lingomba ekwe ya kaka boye parce que yo zo banga tindela biso information toko sunga yo te mutoko loba yango yo te mutoko sala yango biso toko étudier ka likambu totie ba machine na biso a marche poto luka to yeba source ya mutu wana aza ko travailler na banani baza ko accompagner ye de façon que to kwesa système oyo ezali ko contribuer te pona bonne marche ya lingoma na biso ya tata Simon Kimbangu. Voilà ba tata ba mama tozali ko banga mutu te, tozali ko sala musala ya tata Simon Kimbangu. Oya sala musala nzambe na solo, je crois que amerita ka protection ya tata nzambe. Biso tozali ko beta tolo. Makambo tozali ko sala yango pona intérêt te, tozali ko sala yango pona koluka beze te, mais tozali ko tala esika to uti. Lingomba ezoke déjà plus de 100 ans. Mais à toi ba yeye ko kotsa mobulu na kati na lingomba bazolinga bateke chance. Mais papa Simon Kimbangu aselo baki tango ya bana ya Satana isili. Toyebi histoire ya Esau na Jacob. Papa Simon Kimbangu kiangani alobaki yango. Et alobaki pe tango oyo tokomi ezali tango ya bana na Nzambe. C'est-à-dire tokobanga te ono boye mutu aza esu na nguya te, meme ye moko Satana aza esu na nguya te, aza na nguya te, bana na epe baza na bango lisusu na nguya te. Biso tozo travailler na nguya oyo tata Simon Kimbangu kianga azali kopesa biso, na mayele oyo tata Simon Kimbangu azali kopesa biso, pe tozali kobeta tolo, tozali pe na confiance na ye, tozali pe kobanga mutu te, tozali kobanga mutu te, tozali na confiance na ye, yango tozali koloba boy, parce que toboyi to bima lokola bana oyo toyokaka bana Israël bake ko nonga batali boye wana mukonzi ya cabinet wana boye te. Papa Simon Kimbangu kiangani azali mukonzi ya batu nyonso. Tokobanga lisusu te o parce que mukonzi ya boye président te. Soki président général ya département moko songolo azana posa ba devoir ye respect. Il faut à devoir batu o bazali likolo na ye respect. Soki mukonzi moko boye ya département moko boube chef moko boye na ebite ya nini soki azali na posa ba devoir ye respect. Il faut ye bayango muto azali numéro 1 na lingomba ezali papa Simon Kimbangu kianga. C'est-à-dire ba instance nyonso na ba entité nyonso o etikali na se
Mukonzi na biso nyonso ezali papa c'est moi qui m'a okianga. D'où le vrai respect doivent commencer tout d'abord par là. Donc tant yo oza na instance moko boy, ozo respecter hiérarchie na yo te. Alors oza na posa o intimider bandimi po ba respecter yo et osimba te. Wana okozwa bandimi yo bandimaka iyo bango noko gérer bango. Mais biso ba analyste spirituel na batu oyo tozali ko travailler na bango pona ko kwesa système oyo tozako tuna somo ya babiloko wana te biso toko foncer toko avancer toko travailler jusqu'à ce que okweya pour azaka likambo ya tanata mais tozo travailler. Donc voilà na moku se batata ba maman ba onyoso ba yebi biso analyste spirituel Guy Laurent Lobela, c'est comme ça qu'on travaille. Et puis tokotika la paix ko kanga monoko to ba keno to tiki musala parce que le foot ezali te lelo lobi tokoki ko salate to yebi ke li futi nzambe azaka na nyongwa mutu te soki tozwi li futi awate na likolo tokozwa li futi soki tozwi li futi te bana na biso donc c'est comme ça. Donc voilà, tokute na bino très prochainement o ezali ki juste message moko ya interpellation tout ça na obanga te bitumba ezali makasi mais nous sommes en train de travailler. Merci. Linda mokolo moko manso mabomba mi makomo nana ikula se manso makoleka kasiela kayanzambe koleka te inwe salema mokili monso sola ya solo buka so pointambe se manso makoleka kasiela kayanzambe koleka te inwe salema mokili monso sola ya solo bukasi bwa nzambe na tongo ya Noa tokanisa bandimi bandi milelwe komeli biso tomoni bamba ela kaya nzambe koleka te na tongo ya Noa tokanisa bandi miso tomagomora tokanisa bandi milelwe komeli biso tomoni bamba ela kaya nzambe koleka te Salema, bandimi basepela, Kinwe Salema, bandimi basepela, Kinwe Salema, bandimi basepela.